Oui. Na komwa tata mwana pe tata Molimo sana ndenge toyokana kilobi tozala esika moko sala ntinzani okopesa bakado oyo ezali ke baprogramme minene tozala yango biso mpe tozokende tozali bapaya kola pesi okopesa biso biloko mosusu ekokende nkamba mosusu mpe ekokenda biso na Kisasa bongo biemongo te ezali bi ezali te bongo bisa biso te likambo mosusu yango oyo lingomba na biso eza ya mibeko ya lingomba ezali boye okwei bapesi yo basanza bakokatela yo nsima nde bazongisi yo na lingomba ezalaka bongo bie bongo te yango topesaki programme na nkamba tobanda kozonga me programme ekozala boye bapaster nde bayambaka pai nyonso tozalaka bapaster babanda koyamba biso soki bapesi bakombo na bino nde bayambi biso yango nasali mokanda bakotangela bino ekende na mokili mobimba po tomona ye te makelele ezala lisusu te toyokani ale papa Matondo biso nyonso tovanda kimia tolanda programme oyo tokosalela banda kosalela pardon oyo tozongaka na lingomba eske tolongola mibeko na lingomba mibeko ezala kaka soki tokolonga nini ekolobisa biso wala place totelemile nde yango wana merci na kombo ya tata mwana pe tata Molimo santo tozongisi botondi epai ya nzambe na biso sa divinité papa simoke bampianga na kombo ya tata mwana pe tata Molimo santo batata pe bamama bana ya mbanza ngongo batata pe bamama bandimi ya lingomba ya nkolo Yesu awa na nse na ntoma na ye ya sikisiki papa Simoki Mbango oyo tokolanda ezali mokano ya yemei nzambe wa biso tata Molimo santo na bolinga na ye esalemi na nkamba te eye kosalama na mbanza ngungu na tongwa lelo eza na elembo mbanza ngungu toyebi yango wa histoire mingi elingi oloba ete bolingo na ye eza monene tokobengaka ye Dieu miséricordieux, Dieu compatissant. Na yango ebongi tozongisela ye bakado koleka bakado tokopesaka ye moko te eleki kado ye akopesaka biso moko te eleki kado ye akopesa biso lelo yamba lelo ndenge koloba makambo ozala bana botosi bana bolingo na nzambe wa biso bana botosi bana bolingo na bapapa pe bamama conseil direct bana botosi bana bolingo na libota esanto bana botosi bana bolingo epai ya bamboka biso na biso bolingo totosana oyo tosenga biso nde totika masumu alobaki yango ndenge euti oleka nzambe basakanaka na ye te akolimbisaka kasi akozalaka mpe na kanda Galate 6:7
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Na yango tokoleka na kotanga décision motani oyo tata mokonzi abule azwi mpona biso pense bana nini na kati na lingomba na ye. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondée en Kamba le 6 avril 1921, siège international. Le chef spirituel et représentant légal. Décision numéro 048 par EJCSK par CS par 01 par 12-CS par 2024 du 19 juin 2024. Portant mesure de grâce exceptionnelle à tout kimbanguiste excommunié, radié et mis sous discipline par l'Église, ainsi que ceux sanctionnés administrativement par leur mouvement, association, groupe, service et unité de production de l'Église. Le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Vu l'ordonnance de justice numéro 2/149 du 1er décembre 1960 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, tel que modifié à ce jour. Vu l'arrêté ministériel numéro 005 par CAB bar CS bar 2002 du 6 février 2002 approuvant la désignation de Papa Simon Kimbangu à la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, en sigle EJCSK, dite Église kimbanguiste. Vu les statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, en sigle EJCSK, dite Église kimbanguiste, tel que modifié à ce jour. Vu le règlement intérieur de l'Église kimbanguiste, tel que publié le 17 juillet 2017, spécialement dans son article 24, où il est stipulé comme le chef spirituel et représentant légal exerce les pouvoirs spirituels, législatifs, administratifs, discrétionnaires et illimités au sein de l'Église kimbanguiste. Et en son article 25, qui dit « Seul le chef spirituel et représentant légal édicte des normes obligatoires par voie de décision, de circulaires ou de lettres pastorales. » Vu les résolutions de l'Assemblée générale tenue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, du 25 au 1 décembre 1961, spécialement en ses articles 13 et 14. Vu les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en Kamba, Jérusalem, du 7 au 21 octobre 2002. Vu les synthèses de l'Ukutakan tenues en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, respectivement en 2016, 2017, 2018, 2022 et 2023 au sujet de la réadmission des sous-pénitents Saint-Élamant, et ce, conformément aux principes et méthodes, à la doctrine, à l'éthique et à la coutume kimbanguiste, attendu que la mission première de l'Église kimbanguiste est de sauver les âmes, de rechercher les brebis perdues
qu'il n'est pas conforme à la doctrine kimbanguiste de les abandonner ou de le perdre, confère article 7 du règlement intérieur. Vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1er, toutes les décisions relatives aux différentes sanctions d'excommunication, de radiation et de mise sous discipline, ainsi que les punitions administratives infligées aux croyants kimbanguistes partout dans le monde entier, tant par leurs entités ecclésiastiques que par leurs mouvements, associations, groupes, services et unités de protection, sont abrogées, sans condition, et quelles qu'en soient les raisons. Article 2. Cette mesure de grâce exceptionnelle s'applique mutatis mutandis à tous les fidèles kimbanguistes de la paroisse de Kalomba gauche 2 dans la province de Luanda en République d'Angola qui sont déjà graciés. Article 3. Tous les croyants bénéficiaires de cette mesure exceptionnelle peuvent, dès la publication de la présente décision, reprendre la fréquentation régulière de leur paroisse d'appartenance, où ils seront réadmis comme Saint-Élama avant le 8 juillet 2024. Je répète, avant le 8 juillet 2024. Ils y recouvreront conformément au règlement de l'Église leur entière dignité en qualité de kimbanguistes, participeront activement au culte et à la construction de la ville sainte de Nkamba Nouvelle-Jérusalem et de l'église locale. De même qu'ils ne devront prétendre garder leurs anciennes fonctions ou leurs anciennes grades, mais redeviendront après leur réception comme de simples croyants. Article 4. La volonté du chef spirituel et représentant légal étant de sauver leurs âmes et garantir la quiétude au sein de l'Église, exhorte tous ces Saint-Élama à la repentance, à l'humilité, à la pondération, à l'amour du prochain, à l'esprit d'unité et de faire preuve d'un esprit de collaboration, d'entente et d'obéir sans cesse à leurs responsables qui sont leurs encadreurs en ayant envers eux de la déférence. Ils doivent se comporter en bon enfant de Dieu, en payant régulièrement la carte de croyant, en assistant régulièrement au culte, en participant aux cotisations et aux travaux de l'Église, en participant activement et en toutes circonstances aux activités de leur paroisse, etc., etc. Article 5. En référence à l'article 359 du règlement intérieur, il est demandé à tous les responsables de l'Église qui manquent partout au monde d'assurer l'encadrement total des intéressés et que toute sanction infligée à un courant kimbanguiste doit être prononcée suivant la procédure édictée par l'Église et devra être légalement limitée dans le temps conformément au tableau et au barème des sanctions. Article 6. Les personnes réadmises, anciens résidents de la ville sainte de Nkamba Nouvelle-Jérusalem, ne pourront y séjourner que pour le pèlerinage ou pour toute autre raison exceptionnelle ou circonstancielle, et non pour y installer de nouveau, sauf dérogation exceptionnelle du chef spirituel et représentant légal. Article 7. Il est demandé aux responsables ci-après d'exécuter sans faille la présente décision avant le 8 juillet 2024 et d'en faire rapport au cabinet du chef spirituel et représentant légal
s'agit de président délégué des collèges exécutifs nationaux, du pasteur de la ville sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, des pasteurs nationaux délégués, des pasteurs provinciaux ou départementaux, des pasteurs des divisions uniques, communaux, territoriaux et municipaux, des pasteurs responsables des paroisses kimbanguistes dans le pays où il n'existe pas de collège exécutif ni de bureau national, des pasteurs sectionnaires, d'arrondissement et de secteurs, ainsi que les présidents et directeurs généraux des mouvements, associations, groupes, services et unités de production. Article 8. Tout croyant kimbanguiste est tenu de souscrire à la présente décision et d'en accepter toutes les dispositions. Article 9. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 10. Le directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Mbanzambungu le 19 juin 2024. Le représentant légal signé Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Je vous remercie. Merci. Likambo oyo soki esalami ezali ye moko tata Nzambe na ndenge nini apesaka mibeko epai ya Moïse yango nde epanzana na mokili mobimba lingomba mpe aza na mibeko na ye. Lingomba soki mibeko eza te ekokweya pe ekokweya te yango okweyi ndenge fuma mbanza aza koloba mabunga nyonso ezali nini ezala ya moke ezali ya monene ezali lisumu libanga ya moke na ya monene soki obwaki yango na mai ekodinda te nyonso yokende na se yo okazaka na salika ya moke nzoka nde Nzambe asepeli te. Tobanga tata Nzambe towelela nano bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko Nzambe akopesa. Batata baza koloba ete tokolonga butu ata engumeli ntongo ekosala nini soki mibeko ezali te osengaka na yo obundaka na yo me Nzambe atie yo mokongo. Kasi soki okweyi na lisumu kokende libela te zonga mikolo bakokatela yo osilisi yango ozongi na lingomba yeki moko papa mfumu mbanza aza koloba nga mfumu mbanza zongi na kweyi na kokomela leki na nga na mbuta mukanda obayebaki nga na kweyi eske atikalaki kokweya donc bango moko nde baza kopesa biso mibeko bango moko nde bazaki kodamusa biso po lingomba na biso ekweya te. Ya mibale bolingo mibeko misala pemba ezali kozala biso sala topesi kuna kolona ya kuna esi ebandaki me badepo fo ezala kobombela biloko badortoire fo ezala mpona bato kote batata kote bamama kote mpe bajene bango mpe bango te
tolemba te nazotala mikolo nakoya kotala nayebi na ya te bokokosanga te bon wana toyokani nakoya kinkewa faki si abandaki me bango kaka te biso nyonso topesa maboko biloko soki salami me matiti soki ezali fo tolongola matiti wana parce que simbiriki akalingaka nini simbiriki komona soki akoti kuna ai loso nyonso bakolia biloko nyonso kozala kuna bakolia po matiti ezali fo ezala propre ntango wana makambo nde ekobonga bongo bie bongo te kinkewa pemba na programme bapapa basalaka nga siko naza presse tikali moke na bana kosenga mbongo oyo tokobongisela barrage pioka courant pemba kozwa alors kinkewa mpe ya kozwa mbaza nsanda mpe ya kozwa bisika nyonso bamisala na biso ekozala courant ekozanga te ekokoma bavile mpe ekoma bavile te mbaza ngongo abongi mpe abongi te biso tozokondela likambo moko bible oyo eutaka likolo ekoyaka ekoyelaka wapi na bazangu omoni kozala bachance mingi nga nazosala mise tosilisi memorial nde sikoyo tozosala makambo oyo nzambe asalelaka programme promesse papa atambolaki mingi na bandimo bino bo basini nayebi nyonso sika yango ezali bino bokoki kobosana me nakoki kobosana te po ezalaki boye soki papa aleki na mboka na bino na ville na bino na centre bino badiscours ezalaki kozanga te kati ya discours makambo bazalaki kosenga ezalaka na kati bongo bie bongo te biso tokokisa nyonso bapapa batikali koloba kosala po kimia ekota na mokili mobima po balobi bien biso nde tokolesa mokili mobima bongo bie bongo te nga mpe nazotala montre nanga makambo mamini ezalaki na moya wana oyo mpe nalingaki nabosana SPC tosengaki bino $20 tozala programme monene tolingi tosala 3000 francs yazosasa misala mingi ezangaka te chaque jour soki fete ezali to mokolo yenga tozala na besoin ya bambongo wana ya misala minene basurprise tolingi tosala ya $30 tolemi mpe te tozosengaka $50 po lelo bato de peshe bato bazotuna ekobanda te bamindele nde bazokozala awa nazokenda Kinshasa nasisa likambo wana apres bango mindele wana bakozonga po tobanda misala baya mpe baya te bamama ye batata ye twatire kokumboko makambo oyo tolobi ekoteli biso me ekoteli biso te nazomona bino nde bakopesaka retard bakopesa te na batata na bamama $50 tosengaki po tobongisa ke esika bato de peshe bana kotelama mpe tozala makambo mingi ya kosala po ete pasi ezala te toyokani
toujours le raboyer, tu dis que mon kil mobimba, baza kolanda biso. Ah, papa, ça n'a pas d'ango. Alobi boye. Parce que besoin de filmer, filmer. Et qu'il est, et puis dans le monde. Na Bible kutaki likolo ekoyaki na bandibu awa na banza mungu nga nazelaka yango ezali te abongo ndo ya kutika kwa ngolinde nizela wana nde yango wana tozokokende na retour peut-être que la gana banzango même comme on a tikeli mino esalama to sirisi na kumba tata mwana pe tata mwana masa amen Kimbangizi mwenye toyoki te tosepeli te tika totonda maloba ya nzambe na biso motuya na kombo ya tata ya mwana pe tata mwana mosantu na kombo ya tata ya mwana molimo mosantu Mes chers amis, au nom du Père, Papa qui sur lequel dit Papa Dialonga Kengani, Saint-Esprit dit Papa Dianginda Kuntima, le trois glorieux en sa divinité, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Sa divinité a quitté le siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Parce que c'est le Papa Simon Kimbangu, il a passé nuit à Mbanzangungu. À l'instant présent, j'ai eu la chance de vous diffuser ce direct depuis Mbanzangungu où il séjourne en partance pour Kinshasa, la ville capitale de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, aujourd'hui, on est le mercredi du mois de juin, le 19, en l'an 2024, nous avons eu l'événement de, moi je vais appeler ça dorénavant, l'événement de Mbanzangungu. Vous savez que dans l'histoire du kimongisme, Mbanzangungu, c'est un territoire, c'est une ville où il s'est passé plein d'événements. Hein? Ainsi, c'est là-bas que Papa Simon Kimbangu fut jugé indignement. C'est là-bas qu'ont été scellées les choses. Mais c'est à Mbanzangungu, justement, où sa divinité vient prendre une mesure de grâce extraordinaire. Vous avez suivi le révérend pasteur Matondo qui l'a lu sous l'ordre de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Tata Simon Kimbangu Kiangani, Tata Nkwatulendo. C'est donc, mes chers amis, quelle grâce! La grâce consiste, je vais vous le remettre, allez revoir, faites le replay ou le VAR de cette vidéo, vous allez comprendre. Papa Simon Kimbangu a gracié tout le monde. Il a dit les kimongistes. Donc, tout enfant qui se reconnaît enfant de Papa Simon Kimbangu est concerné par ce être kimbangiste. C'est celui qui est encarté, qui a signé que Papa Simon Kimbangu est son Dieu. Et donc, c'est à Mbanzangungu où il dira Mbanzangungu, c'est la ville où tout se scellé. Et c'est à Mbanzangungu, c'est la ville où va se déceler. Ainsi, Vanada kutukila, Vanada kangamanenge, Vanada kutukidingi, Idia utu wulu kitata Simoni Kimbangu. Munankenda zanie, utu songele nkenda zani. Nkenda zayanye, za mbandu kambandu. Batata wa mama tutuma yangalala. Bela tulanda munza yamvimba. Je reviens parce que je veux parler en Congo. Mes chers amis, je vois mon confrère Papa Asundi qui me suit. Papa, sois prêt sa divinité. Et à Mbanzangungu, il descend sur Kinshasa. Soyez disposés là-bas pour bien le recevoir comme d'habitude. Donc, Papa, c'est maman. Pourquoi Mbanzangungu? Mais Mbanzangungu,
Attendez, je vais d'abord remettre le live direct parce que le révérend Dinando Manuel et notre Mouta Omandombe, là-bas, en Kamba, à Mazangungu, va prendre la parole. Suivons d'abord ce que va dire le révérend Manuel. Dimanche oyo tokozongisa bato nyonso baoyo bazali ete lokola balongwa na lingomba basentelama ou bien basanction ezali ke groupe moko mwana asalaki mbeba azwi etumbu. Dimanche oyo tozongisa bango baoyo baza na sanction administrative, c'est-à-dire oza na groupe bakomeli yo mukanda ete yo ozwi suspension zonga na mukanda wana ezali suspension eza nsima lingomba te. Baoyo bakendaki nsima lingomba mpe balongwe na lingomba bawana nyonso tu bakende na baparoise kolongwa lelo ti tokoma samedi bapaster bazwa bakombo na bino. Dimanche ezala lisumu ya ndenge nini dimanche bato nyonso tu bakozonga esengo bien esengo te. Donc tata mokonzi abula lobi makamba kokagula abo nakanisi toyokani. Voilà, ça c'est le révérend Dinando Manuel et le directeur général. Voilà, Kimanyi Soye Sikoyo Tokota na Tsinzai. Voilà, je reprends la parole, vous permettez, révérend, s'il te plaît. Et donc, moi, je relais ici voilà, batata, la radio humaniste en Europe, tout au moins de la coordination française, sous la direction du cordon Paul Distingué Diamalonga. Et sinon, Papa Zémomo, Papa Singo Kimbaoudje Tonto, c'est le miséricordieux. Il faut de plus montrer sa miséricorde vis-à-vis de ses créatures. Quitte à nous d'être conscients de cette mesure de grâce que Papa Simon Kimbangu vient de prendre pour nous. Là où nous sommes, quelle que soit, je dis bien, quelle que soit ta situation, au moment où tu te reconnais être enfant de Papa Simon Kimbangu, rapproche-toi vers les paroisses qui se trouvent dans ta circonscription afin d'aller t'inscrire. Sa divinité était claire. Il a dit avant le 8 juillet. Nous savons la date du 8 juillet, ce que c'est que la date du 8 juillet. C'est la date où Papa Simon Kimbangu, dans sa deuxième forme physique, qu'on appelait Papa Diengenda Kuntima, avait décidé de se transfigurer afin de remettre l'action de son ministère à celui qui avait envoyé le Christ Jésus, donc Papa Dialungana. Et ce dernier Papa Dialungana, avant de partir, il dit, moi je vous envoie le tout moi. Le tout moi c'est qui? C'est Tata Simon Kimbangu qui a gagné aujourd'hui. Donc c'est lui qui vient de prendre cette mesure de grâce pour tout enfant qui se reconnaît être enfant de Papa Simon Kimbangu. Vous me regardez ici, je vois pas mal des gens qui me regardent. S'il vous plaît, évitons les discordes. C'est une chance. Papa Kisolokele, il avait dit, nous sommes venus de bois Kelebino filet à récupération. Il y a le Toubidi Konde. Konde ka Toubidi Tataki Mbangu. Konde Kine. Tu côté mon Konde Kina. Parce que longo. Mais tu vas wonso no. Tu côté mon filet yina. Et tu côté ta futuka. Mon chete ki fuila. Au fond mon dimuji de dongo. Je dis Tata Simoni Kimbangu. Kadia zoleko. Di moswa ni kalanga. Nkamba pe moswa ni kalanga. Nkamba kama nkamba kana zoleko. E Yerusalem be di mosiponi. Yena ngulu ya villa. Yena visa kati ya soba. Wazidi sadia. Udeza zieta ko beto. Ya futuka musi ki fuila. Kuna wavangira kaka donc, cher papa et maman, en tout cas, moi je ne vais pas m'attarder, en tout cas, on a fait le devoir de vous transmettre ça parce que YouTube, allez sur YouTube, le compte de Ratel Kim Banzangungu, vous allez suivre le live directement, ou bien mes confrères, je crois, la direction générale aussi prend le relais aussi. Nous ici, avec le moyen que nous avons, tout au moins avec le Facebook, parce que nous savons que d'aucuns n'ont pas YouTube, ou bien non, parfois le niveau des mégas, ou parfois vous trouvez, c'est pas très évident. En tout cas, je vous dis, bonne journée et merci pour votre disposition. Nous y reviendrons dans la journée ou bien de la soirée pour pouvoir prendre bien cette texte. Je vais appeler peut-être là-bas au cabinet pour qu'on dispose, nous les communicants, qu'on puisse avoir ce texte-là, ce texte que Papa Batondo a lu, afin que nous puissions le lire et le relire pour une bonne compréhension parce qu'on dit la répétition est la mère du savoir. Quand je parle de savoir, c'est la science. Parce que le mot science, ça veut dire scientis latin, donc zaï, donc c'est le savoir. C'est le savoir. Donc nous on va pouvoir le répéter à plusieurs reprises pour que les gens s'en imprègnent et qu'ils soient vraiment conscients que doit en avoir sa divinité. Ambanzangungu,
Ou nous qui quittons un mercredi. Vous savez que le mercredi, c'est le 6 avril 1921. C'est un mercredi qu'il avait commencé ce ministère de la restauration du méthode premier. Et c'est donc ce mercredi que sa divinité a pris cette mesure de grâce qui consiste à demander à ses enfants d'être en ordre, de revenir au sein de l'institution afin qu'ils puissent faire le travail comme se doit. Et finit donc la dispersion des enfants. Kupitela mene yebo kembila Kwankangwani wa mwangu swavanza Mameme mame seke tomba Yekuti kamo mamwangu swavanza Muna maulu ye muna mayenga Makaya nangampe Mono inzambia ludi yesikuvanza Baonso siya yonzeka Yekubalwa kisa Gamba oye Kumpitela donc kumpitela mane Tata Simoni Kimbangu ya niveau Yani nkumpi ya nini yo Mpatu lendo Mame mani mama villa Kujima vutu la unu kikiba Monsieur batengi unu kikuna mbanza ngungu Kadi mbanza ngungu kidiaka Bwana da kangamena Ikana di kutukidi Donc bana babo Batelevo avant le 8 juillet Le 8 juillet C'est la date où papa Kimbangu Dans sa dimension physique avait décidé de donner le relais au Christ Jésus, Papa de Lungana, en tant que chef spirituel. Et ce dernier, je peux me répéter, avait indiqué à Papa Simon Kimbangu, Natikeliyo, Mokumba Yako, Kosangisa li bota bayindo, Omboka Yeluse lemi Oyonkamba, voilà. Tata Simon Kimbangu, Mayele, Boigna, vous connaissez ce cantique. Moi, je les scientifiques du savoir, que j'appelle les savants, donc ceux qui reçoivent les messages de Dieu dans le ciel, les inspirer, c'est mes conseillers politiques, parce que moi, je suis du Congo, le messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation du matériel de l'ONU. Donc, le 8 juillet, aujourd'hui, donc, on est le Mbassa, pour vous mettre dans le contexte Mandombi, parce que c'est toujours en Banzangou d'ailleurs. Papa Wabeladjo avait capté. Papa Kimbangu dira, Ntalouza Zoale Mouene, le peuple nous pèle que vous voyez là. Ntalouza Zoale Mouene, Yintalou, Louvangila Biabio, Louvouidim Founou, mou acte matériel, Mouna Pakundungu, Yemouna Pelekete. Donc, papa, c'est vraiment ça, Mastam Banzangungu. Donc, c'est symbolique, hein. C'est le symbole, c'est très fort. Hein? Papa, dans le Guinda Koutima, à l'époque, Stam Banzang, il avait dit que. C'est toujours un Banzangungu. Papa Dengen avait déclaré devant toute l'audience que lui, ce n'est pas Simon Kimbangu. Donc, c'est un Banzangungu, donc sa divinité. Après, on a lu ce texte de grâce, la maison de grâce. C'est une amnistie. Donc, moi, je suis politique, le responsable politique dit bon, tous les autres, tous les prisonniers, ceux qui sont enfermés, je prends une mesure de amnistie, allez, sortez. Fini. Donc, aujourd'hui, vous prenez plus la communion. C'est ça, aujourd'hui, vous avez chose de venir donc communier grâce à cette mesure de grâce. Donc, dans vos endroits respectifs, vous pouvez prendre. Donc, je rappelle pour aujourd'hui, donc, Tata Simon Kimbangu a pris une mesure de grâce dans le monde entier. On est aujourd'hui Kambasa, le 15 du mois de Luanza. On est le Mbassa, 15 mois de Luanza en l'an 103. Parce que nous, on est l'an 103 du Kimbanguisme. On est en l'an 103, le mois c'est le mois de Luanza et le jour c'est Mbassa, le 15. Donc l'équivalent du 19 juin, l'an 2024, selon le calendrier décidé par le pape Grégoire. Parce que le calendrier que tu utilises aujourd'hui, c'est le calendrier issu du pape Grégoire, qu'on appelle le calendrier grégorien. Donc voilà. Donc, mais nous, dans le papa Kimbangu, grâce à la chef Mandongé, nous a donné le peuple Nungupé Kété, nous sommes de la civilisation nouvelle, pas Simon Kimbangu. Ça consiste que on est en l'an 103 du Kimbanguisme. L'an 103, et c'est le jour de Mbassa. Et donc, le 15 en l'an 103, un jour de Mbassa. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre disponibilité. Je vous, vous n'êtes pas en Guida. Quand le bébé, oh, où ça bébé go? Donc, ah là là.